Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa te pesi merci na bolingo na yo kolakisaka biso mokolo na mokolo. Lelo tozali le 10 décembre 2023. Tozokende na suka ya mula nzambe na ngai. To pesi merci ndenge pesi biso souffle de vie. Nani ayebaki tokokai komona mokolo mwa lelo nzambe na ngai. Tobengi yo papa po ete opetola biso bipai nde towuti toyebi kasi kuna tozali kokende toyebi mai mazali kozela biso te. Toyaki na mboka Lille mpona koevangelize mpe kotelemisa bana na yo na mosala monene bango basili kozwa. Pesa bango sagesse mpe intelligence spirituelle. Pesa bango mpe bobangi ya nzambe izala na biso papa ebandeli mpe suka programme yo tambusa biso. Oyo elingi yo nzambe yango tokosengaki esalemaka so ya biso bato te. Tosengi kimia na nzoto mpe milimo na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Bangi ye. Nalingi na yoka slogan ya Lille. Lille oye. Lille oye. Lille oye. Paroisse motrice de France. Paroisse motrice de France. Ah d'accord. Pour Kalanaya na Lille. Kimbangis moye. Tata molimo santo ye. Tata molimo santo ye. Tata molimo santo ye. Papa Simon Kimbangu Yamaki Mwanda Velela Wazola Walemizola Kaka Ekaka Yami Kaka Yami Kaka Yami Kaka. Ya solo batata na bamama malobe ezali mingi te. Lelo tozali na esengo na ndenge bosili koyamba biso balilwa na banzi babenga bino boye Ingeta. tozali na esengo ndenge bosili koyamba biso batata na bamama toyoki mama évangéliste ndenge asili koteya biso. Biso ponso toyebi banda tozwaka baptême babengaki biso bakimbangliste. Tina moi molelo tozali be kokoba. Est-ce que ndenge tozali awa parce que maman na teme na ye ezalaki na mobeko ye azwaki kozala na nzambe mosusu te liboso na ngai. Ndenge tozalaka na bandako mwana koyebaka tata na ye. Ntango oyebi tata na yo oyebi eloko nini tata akolingaka na oyo akolingaka te. Tango ozali na tata na yo okoyeba bakwe na recoin ya ndako ya papa na yo. Mwana kokotaka bachambre nyonso ayebi esika tata kotia eloko boye. Na banzi ndenge tozali awa toyebi tata na biso. Moko ayebi tata na ye azali nani. Papa te ntango nyonso bakoteyaka biso elingi kolobe te bamosusu bazali na tata na bango. Me biso tata na biso nani? Mutu na mutu ayebi tata na ye. Tokoyembaka banzembo mosusu mutu na mutu aluka tata na ye. Batata na bamama
Maman te biso bitoko. Les lots le 10 décembre 2023 et l'unico sila. Mais tu aussi ça y est mon négéni. Tu comptes qui n'a pas oyo. Vous bandez le 1er décembre, le 1er janvier pardon. Mutu na mutu asala bilan. Pambate mokonza kula lobaki tout un compteur na biso à 0. Est-ce que tous hommes savent que compteur na biso bilan na biso ezali ndenge positif ou négatif? 2023 pour la raison année moko spéciale. Tomoni le 6 avril. Tokama ki kastoko ko kamote. Pamba te tata ki mbamba lobi mokili oyo ezali aye. Le 6 avril est comme une journée moko chômé, férié et payé. Nanya yebaki. Na RDC Mobimba. Kimbamba mwazali nani. To mwana nakalokola biloko pamba. Mais lelo mokile badi koyeba biso. Bongo yokolo tata olobi nini. Tokoti ezalelio ya mabe ou bien toko continuer na yango. Pamba tenenge papa mfumandongo chaque fois zaki koloba bana na ye mingi bazali banda. Kala mingi te bakoya. Mais bakokuta biso na position nini. Mokumba oyo tozali na yango eza mokumba moko ya pasi. Mosala ya pasi bapesa na bana ya bato po ete bamonela yango pasi. Yo kimbangiste tata na yo nani. Mutu na mutu aluka tata na ye. Ban Israël baluka ki nzambe te. Ti nzambe ya kolekisa bokasi na ye. Balobaka biso tozali photocopie ban Israël. Ban Israël tant otala ka film ba faute ezali belé oyo basala ki liboso tata nzambe. Tata nzambe loka liboso endurcir le cœur ya Pharaon. Wana nezalaka maladie mabe. Suka nzambe alongaki. Toyebi histoire ndenga utilisaki Moïse pour etaya kobimisa bana Israël. Bana Israël babimi n'Égypte. Toyebi miracle nzambe asalaki ntango Pharaon alandaki bango. Metala kondima ya bana Israël. Biso lelo nzambe azali kosalela biso mingi. Tolalaki biso tolamuki. Tozwi tuka ye awa na lili. Mais mingi bamoni mokolo mwa lelo te. Biso toleki bamona nini. Nzambe azali nzambe ya mawa. Mutu na mutu aluka tata na ye batata na bamama. Tango kwese koki pamba te nzambe abali kosala triage na ye. Triage spirituel ese bandaki. Mais kala te biso tokomona yango na miso. Oyo mutu na mutu ezaleli na ye ekomonana. Tozali kolela ntango nyonso pasi. Nzambe alingi kosepelisa bana na ye. Ntango Satan esesili.
sikoyo komitango bana nzambe bitumbe ye makasi me nzambe akolongaka na ye totambola kaka na solo tozala ba vrai kimbangisi topesa papa Simon Kimbangu kianga ni maboko tala pasi kati na mokili tala kufa ndenge ye bamaladi ya ndenge na ndenge bakoko na biso babelaki te me soki pasi ye mpo mabe eleki nzambe asiliki me tokosengaka ntango nyonso atia biso mokongo te mpo ete ye aponi biso tosala kati na elanga na ye lelo tozali kosala eske na bagroupe toyokanaka kobanda biso bandimiti na mbuta eske toyokanaka tozali kotravaille en collaboration toza na likanisi moko ndenge bakoko na biso bana nkole bazalaki likanisi moko bazalaki na bolingo ndenge mosusu yango bomoni ete mokonzi ya bule lelo alobi fototonga mémorial en souvenir ya bana nkole na mosala monene oyo bango basalaki grâce na bango lelo tozali awa bapesaki papa Simon Kimbangu maboko babangaki kokangama te bamonaki pasi banyokomaki me lokola bazalaki na bolingo bazalaki na liloba moko bazalaki na boyokani tala likambo yango lelo ti na mikili ya poto Kimbangisi moye nayebi ke malili eza makasi na sali me papa lobaka likambo moko Kimbangisi atalaka tante c'est-à-dire le climat pardon atalaka pe la distance te atalaka pe ezali biloko misato l'heure Kimbangisi atalaka l'heure te atalaka pe temps te tala be tempérie eza na libanda pasi ya likasi biso bakimbangisi lokwa si tondimaki ete tokoya toye malgré malili ekangi biso me toyebi ete toza na nzambe na biso eza boye te yango wana batata na bamama mayeba koteya biso ndenge mama asili koteya biso okende na soirée mibeko na baculte matino mibeko mariage mibeko bisika nyonso tozali kaka bakotangelaka biso mibeko mpo nzambe alingi ete tozala parfait lokola ye malgré que la perfection n'est pas de ce monde eza facile te moto azala parfait na nzoto tolati me nzambe asengi biso tosalaka mwa effort mpo ete bipai tozali kokende nzambe alingi kosepelisa bana na ye basine nyonso esemonani nzambe azolakisa bilembo na ye na baye oyo ye alingi na baye oyo ye alaka maloba yango ebandi komonana yango wana batata na bamama tokuti mosika toye na mboka nini toye topesa baninga maboko po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama oyo génération ya suka mosusu ezali te nzambe akoboma lisusu mokili te ndenge abomaki yango na mai na moto ekozala lisusu ndenge wana te procédure ya tata nzambe tata molimo santo échange akomema likambo yango ndenge mosusu tokomona kaka ndenge yango ekozalela mpo lingomba oyo eza lingomba esolo nzambe akokosaka te toyoki banzembo ya ndenge na ndenge yango wana batata na bamama oyo bateyi biso tobomba mpe tosalela toza na mosala ya kosala topesa bandeko na biso alili maboko jejeki oye oye fliki wo
Fakioye. Jetekioye. Dirigeant oye. Nantimite koreke azalia ouais, koreke ayimbakite on dirait. Pied gauche. Bambutoye. Ya solo tope satata mon santo maboko poete tosili sa misala nyonso ya sengi biso na tango tosilisi misala nde nzambe akosala programme na nzambe na yo biso toyebi te biso tozala kaka bana botosi eleki nyonso tango tokobanda mosala batata na bamama tokende libanda tene na banze mpe libanda ngo eza kitoko naza lesemo makasi lelo ibangismo ye oyo batei biso topomba mpe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ibangismo ye Totunda maloba ya mama na biso apesi biso na mokolo mwa lelo na kombo misato abule na kombo tata mwana e molio mosango